Bonjour fidèles internautes, patriotes Balandarabiso de partout dans le monde, Mbote Nabiso encore. Lelo nazanga mon côté na plateau, nena moi lisolo moko ya muke ya kobete la bino, na invité na na plateau, to kolobela toujours makambo mboka. Toujours na vérité plus na politique, en tout cas lelo moi na mboka moko bi lelo aoluba. A décortiquer dans ba parti moko eza ko simba te na mboka na biso. Mbote ndeko. Mbote mama journaliste. Kombono nani? Bato tu batala nga ba ebide kino ndeko Gimboma. O alobela bino ma munus bozana ngo posa lelo toyi. To solo la. Ndeko Gimboma. Ozana nani? Osala nini na vie toyeba na mwa mkili solo ya ndeko Gimboma. Oh na simple mutu kande zalaka. Batutu bayebinga bayebiki c'est un mutu kaka. Donc boy to kinde bele boy bon naka mutu na boy na koktike nganaza oeza Congo. Oeza Congo c'est qu'à faire un danger hein. Po oeza Congo dans obanga no lo bele po moi rankineza hein. Biso banga ko lo baté parce que mbogeza biso to ba congolais hein. Na citoyen du pays na droit ya kolba likambo zo simba te mais biso komo likambo ka boya mukebo mukamate merci na pa Fati mukamate longwa merci Fati Béton donc mututu ana libre ya kolba likambo zo simba te na mboka ndesika na ba mna que non ba président ko ba Fati ceux qui bayaka bandaka la mais makambo be na Congo échange déjà donc merci beaucoup. Yo do baboye c'est que ça appartient à IDPS. Pour te dire que tout ça appartient à Koumi, ça appartient à des gars. C'est que ça appartient à IDPS. Il y a 11 Koumi, ça fatigue déjà de le départ. Là, ça en a partie, c'est populaire, toi partout. Bicho doit supporter. Quand on parle de supporter, on a pour supporter tout. Où ils ont simba, na où ils ont simbaté. Donc tout ça wana. Au Tchebi, to Koumisi. Au Tchebi te, to landelio maloba. Au rate pegnati to fingio. Olobi mabe to fingi yo to za bongo de to za na te ko to karamara place mo te to moni place mo marché to bi a isimbi place na isimbi te suko bisangai to lobela nini ndeko Mboma affaire ngono le lot to lobela no affaire ya des ordres no eza ya muyela na kati ya RDC côté président côté ba ministre côté bango nyonso ba député dans mutolongo la zate ce que yo mona mboka ngoye ke non ndeni. Bon, mboka zo ke bien parce que tozo ki mboka za ki chantier. Mboka za ki chantier na temps baba ndoko tongango na taba no modifier ngo koma o ekomi lelo. Grâce à Diboso et ya kopesa merci pa Nzambe ici que na notre président Fati Béton. Ndi ya sali be fort lelo ba chamwa beta moi tol. Ya relancer ka que tant biso nyosto vive na démocratie. Oui, état de droit yango ça musana ngo to solo là. Jamais ministre a manqué président. Bon, on a signé sur beaucoup signé sur président et bien on a droit que non c'est tout c'est ça. Zumona. Comment un ministre beaucoup dans conseil des ministres pour faire le sur le président toutes nos questions est-ce que vous allez comme on va devant président on a kamoté mais aucun na nini na Lubumbashi on a olobi belé ba bengi oye ki chasse pour faire na bosso là au monika président on mabe affaire à sabotage toloba il y a premier ministre. Sabotage n'a impolitesse au Tokobak Salikolo, au saboter, au manquer les sous. Donc, il a les gens à mon akola, tout ça, président Boabenge Sancho, président Fati, Aibini Naosala. À Katia Boisa, Aibisi Bango, Bishna FC, c'est au Kabulate, il bat la politique à Bobel et pourquoi? Navi comme Tabata Malekon Maëli. Kasibabi, il y a un accord, il y a signé, attention, ma cambe qui était. Les camarades accord, papa et Moraïbi. Soka sinagi to sinagi te yemuka ebi o biso to hotel la mingi lisu likola misu zaka ke to hotel la mboka eza lokola bobale na mbali na yo bosali le mariage pour intérêt lobby bobota bana ba vivre bien ceux qui suko bana ngo boboti ba se retrouver te ba famille ereya e kabula bino so famille zanini isa population azana droit ya ko marcher ba ke maman papa biso to liete banda bobalana boka bwana
parce que ba marche on bana basali ba marche ya FCC ya Lamuka ya IDPS tout le monde a solution et apporter et l'autre côté les contre à côté nuire sous bateau tout le monde a parti ya FCC ba comme kabla bat bambongo bat bazu ba 20 000 bateau basaki sur place bazu même au-delà pour ba marcher marche porter l'autre ça marche ya IDPS pourquoi parce que to bouyaki Rosa Malonda na Seni marche ne yango tobi non c'est tout. Moi je pensais que bande on abiso ya l'autre là dès que ba ko marcher tous en ligne ma danger mais balobi natang wa Kabila ex-président natang na ye dollar ezaki na ngona ba 90 ba 90 RK Fati aye na pouvoir fachi béton babiye béton partout dollar ba monto combien na to ki na ba 20 na ba 200 donc déjà 10 dollars ton na ba 20 200 gotum ba 20 500 kala tout le monde on paie na 21 000 francs je ne sais pas est-ce qu'ils a Fati Kabila tout bateau bazan tout autour na bango ministre ya finance ya économie tout ministre budget bako sabiso te batiki so dollar na 16 500 bako sabiso te batiki dollar na 16 500 coûte dollar batiki so na 17 500 na yebi ke batiki so dollar na 17 500 talaka wana chantier o tonga charge mo so na sima na so landela rango tout ça ils ont pesé tu vois na sire biso peuple congolais topé satanata makambo e bonga na kala mingi Nebisande comme mongo to zakane na terrain pour te taper terrain. L'autre là palinga qui mena et RDC a qui ne commis bomba ma quelque part. Mambo ki mezate, o ki mani. To fala na Congo, to solo la to bongisa Congo ensemble. Mambo ki mezate to fandi to bongisi mboka to bandeni mboka to ko memela yango ndenge ezalaki na ndenge kendele tala. Mutu nyonso o aza congolais, il faut amona ko bonga ya Congo na maboko Fati. Le chef de l'État banda est côté Kolia vraiment Isaka passi vraiment passi. Ya osaka comme ça lo kanga kabato vie sociale au bongisati bat bolé la mingi vie sociale na bongisa bienté. En plus moi ba question ça que oh non facho kindelibo sauter pour moi ba Rwandais baza tout autour na to yebati. Ba Rwandais on de ba osala ke ba kanga fachi vie sociale ezala toujours bienté tondeni. Boya olobake ya kolia bienté facho kanga kabato mama. Soyez bisangai na ndaku na yo ozalaki un exemple na 30 000 francs congolais. Police abana bien oyi ke non ndeko no moko mutu azui 30 000 yango ayibi yango. So moyeba na balia ezate osala nini. Il faut na banana ko kanga ye a remettre un bon pour na lisa bana ngai. C'est ça c'est simple. Il faut qu'on arrête miyibi pour mbongo ebima pour que bana balia bien. C'est ça. Affaire ya kolia na Congo eza na oka fatité ko tozonga na côté ya construction affaire construction ne biso bambouteillage jusqu'au ba saute de mouton wana o batongi et s'il a raté pour yango se créer sous degré bambouteillage moko inattendu donc bato moya ba bima malamu ezate bato bobeta makolo surtout na banzela na biso pour kende vers nini aéroport. Donc des gars embouteillage c'est ça là ya makasi ce que tu habité à faire construction auto kende wapi et katani nango po bakangi monsieur Kamere tondengeni non eza kutu po na bakangi monsieur Kamere était musala ezo salama excusez maman musala ezo salama so que na pompage au remarqué date aussi c'est kuna desilaki koto yo tellement mbongo ekendaki epai ya batu ya miyibi nde bayibaki mbongo nde misale komaki arrêter komeko ke male musale komoko na pasi musala ezo marché te ena asire so okei omona musale komina ko marché Poivane nambongo nzambina nambongo pomo ya mukie kaka awa na lemba pomo ka mukie boli na bokomi ko na niveau boli na mbongo pona lelo grâce bazui ba changer équipe ba équipe mususu pon ba inora ki on lobby awa musale zongi normal bat ba komi ko lenga na pomo ka mukie ko kabola ngaba na lemba boli mbongo nango pourquoi pepe bozinga bo mumaka pepe congolais lobi basali pona bat ba komi ko tambola ngaku na lekaki na leka na chaque fois pona zora ba image wana lobi na yaki kana otino musa esili c'est ça otoluka bate aéroport bazala kama bakende aéroport kotoa tout na yebiki ezosila abietola bakoto musa ezokende normal par rapport donc c'est ça
il faut se défendre ma camba ngozaka ba imbo kato mutaba parti poto comprendre te de que défendre ya fachi béton c'est que il peut lire moi mukie na ba no awa toza wana osali malamu to beti maboko toza ba supporter osali bien to beti maboko osali mabe to fingi yo ndenge za na stade ibenge kuna stade équipe zo gagner 3-0 et baluki to komi okende 3-3 ba fingi tu vois abo to bosali ki apesa biso pem sur 3 pour moi bona libana mboka to gagner c'est ça eza bongo awa binga na za na bongo to ko dore na muto osala malamu. Tant que tu que président sortant ou autorité que l'on a pouvoir entrer naïe tout le monde a au courant nango to CP là tout le monde que non o aye marambo est normal tant que tout le monde j'ai et baby to sani tout le bela pourquoi pas tout le battre donc c'est ça maman au Congo ango ezakaka ya ba député ya ba ministre kuna to mona ba maman mususu baza kuna na présidence Laura Malonga et bon ça la té ba comme na banko tout célèbre surtout ba tembo quand ils ya ba député ya ba ministre to ya bana na bango kaka bon les plupart tellement na sala ki ko sala ngamo ba muke ba majorité ne mutu bazolinga ba onu ibiso na Congo tu vois ceux qui te votent qui yo OK na parlement qui ne pour l'intérêt peuple. Parce que les gens bango ming ba comme OK non intérêt peuple na intérêt ba parti na bango. Tant que bo c'est logo sinon intérêt à parti. Peuple zo gagner nini? A gagner logo té. Bo c'est logo ça intérêt ya population vivre bien, c'est tout. Yongo zo mo le lo ba mo bele ku ne zo simbati. Non, c'est terrible. Bon, pour nous aussi ça non affaire ya premier ministre. Affaire à premier ministre au babina biso que président Abissi a démissionné. Est-ce que c'est vrai à quoi démissionner? Et on a pas qu'il paraît, il paraît qu'il fallait à démissionner parce que tout le monde est sur salité. Boya na kombo yelo comme mususu boko mi kuna boke sa maka mususu au vivre te. Ceux qui le dollar ils ont mataboye batwana bayebi. Batu yoko sabiso to ba mikete. Jésus salama wana ba ngomo bayebi makomba sala wana. Bayebi ngo très bien. Le club est très bien. Besoin de peuple congolais souffre. Pour nous ça va poche. À tout démissionner. To benga yo samba. Ah ça bongo. À tout démissionner si ça va ba bengi yo na ko. Expliquer biso. Oyo boy ça ki neni o se trouver kuna. Boya manande kwa za kuna. Maman ngweza pasi Congo mon pays. En tout cas papa Gimboma mot de la fin na eza nini pona baeba Hollanda na libanda mboka donc ba image qui est déjà de partout bat Hollanda déjà moi mingi bon message neza nini oyo lancer non pas bateau yo ba otala biso na peuple congolais na gouvernement na biso message nanga ka moko za ke bando nanga o nyoso ba libanda mboka na bobaza a to pesa ka confiance na président de la République yende mutu ayebi oni na osana oya osala te o exemple tabando na biso bopesa biso kaka maboko losambo nzambe asunga biso Congo oyo ngalo bako Congo c'est mon pays Congo oyo etikala ka ndenge za boyete Congo oyo ko changer nango malembe nzambe aota loboko makambo eko sila bandoko nyonso ba libana mboka bozala kimi na biki bozala susi na biso makasi peuple congolais za libana mboka ndenge to souffra a osala ba bien te baloka passe bandeko nyonso ba libana mboka boyebi ndenge to vivre awa boyebi ndenge to sala awa bo to pesa confiance na nzambe premièrement si banango na présent Fati Béton tout a ndenge makambo ezokene ngana zo ko assurer na zo ko lika na nzambe makambo un jour et si la peuple congolais a ozonga na et c'est on a épé na ambition na ye oyo akana un jour et ça me la pongo donc c'est ça moi ba quelques mots te papa to balandi yo ça la moi va bien na bato nyoso balandi ngai na pesi mbote na mon frère que j'aime beaucoup Gédéon fille privé na bangola wana un grand merci aussi na mon frère Mardoché Mbiavanga un grand merci aussi na José Kaila toujours na kata bangola wana bato tout bo sepelata on le bala bino boy un grand merci à mon petit que j'aime beaucoup Chaleur Bapé mana Kenya toujours ba salutation puis petit que j'aime un grand merci na ba États-Unis wana na mona maman na biso Aninga Lesia maman que j'aime un grand merci na ba tout ou boza na ngamba frère ici bon boza tellement belé na pesi ba moti na frère ici ba tout boza kana na pesi ba moti na ba tout boza a na Congo ba moti na bino
toujours to continuer kosala ka makambo o to sa bolamu oyo nzambe akozanga te kofuta biso. Un grand merci na petit na lingami na sima caméra el makande babi soka simbi makambo babi mambo kenda kaliboso bitola to zonga système à tige to so na bayimboka. À bientôt là. Merci. Ok. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, merci à vous, Bolanda, qui biso et belé. Vous comprenez, on a des autres qui na RDC. Moi, ben information, il y a politique et ça, moi bien. Vérité plus na politique. Je vais inciter personne. Je parlais de personne. On a juste pour poser des questions. En tout cas, Mouto à répondre. Mouto a besoin qu'on incite. Bon inciter Mouto à un plateau. Ouais, qui comme invité, pas moi. Moi, je ne suis pas là pour des insultes. Je ne peux pas recevoir aussi des insultes parce que je n'incite personne. Bolanda en privé, n'a besoin d'un message à ma bête. Donc, un grand merci à la régie, un grand merci à mon papa chéri Serge Fumwangani, un grand merci à ma grande sœur chérie Wali Lokabangu et à ma tante qui est à l'Afrique du Sud, Nicole Louvoiseau. Un grand merci à Makengo Fernando là, depuis en Angola. Donc, je vous aime beaucoup. Vous continuez toujours comme ça, la remarque de messages et encouragement, vos sujets pour Namboka. Et ça, la moi bien. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Bye.